So côté so bandika ba gentil c'est que le ngosenga ou bien le ngolo belo moko so ko za problème ozana na problème te to ya ko ka l'aise siko yebsanga so na sengote na senga na aspirer ya na ebi ke fosse na ko mais à chaque fois na bisa bino faut ko yé ko la koteka oui ya tanya na pesa kayo kaka mukono zala tena na pesa bino semi kaza mbo yo zala mbo ngana ofanda ka yebisa ngako na oteka ni ah bon ya soko bimi libanda ba ko ba oteka ba mapa bazo teka moi blo na ngoni kimkana ba filo kwa binote tout comme poko senga semi ki no mbongo te dans a besoin na bando teka même ba fantaisie au pesa yo oleke ba pesa kayo kaka oza sumwa mukete ngapenza leka tanya na bando teka mapa Lukela ngane mbongo na kenda ata Dubai ata mwangwanzu na fungoli mwa boutique na ngesala ngaya o kitsanga ngam na lingala ngama binene boy eza question ya okitsate batu nyonso o lelo babandi bakoma okende ba Chine ba Dubai ya bandenge pe babandaki oyebiti eza pe mso bandaka na mapa lelo bakoma na Dubai. OK, ça va donc seulement c'est mec non comme ça nous allons quelque chose on va okende grazie na lela kala boye ka kola bende na ko mama Maman. Azawa. Bonjour papa. Montana Azawa. Bonjour maman. Bonjour. Wapi Montana? Montana kewa? Nana komite papa kasi kufanda te bozele. Tovanda wapi? Mama, madame. Oh, madame Montana. Tala omonde to yebo. Ngana papa. Koko yo finga. Ngape koko yo finga ka mama na papa ya Montana. Ozomo tolinga ka mwana moka kota wa ayamba biso. Koko kaka yo na leki na yo nde to mona etika mukoti nde biso leki na ayamba biso na porte biso bazobo to botela yo mobali libala kobota mwasi na ndako kwa libala po onganzama bien olia kitoko tala libumwe vimba masolo kobota na koma koyo ka pa ba voisine aboti na ke na kali bébé ya yo mukolonini na ebite soko kobota na janvier na février na mars 12e mois na bonne année moi si e combat mawa baso nazo mona bazo bota na facilité eloko ni ba osala na ilanga ozwaka zemite na tangwa mbula ozwaka zemite ya yo zeme ko yango nganini ngana papa to sepela to simba koko to yembela e banzembo ya bokoko to yembela e banzembo etondi yango na munoko ya ko yembela mabebe na ebite soki mama na yo zaka na souci ya kopesa conseil yaya biso toza na temps mingi te toza na besoin ya bébé eza mama mingi mais chérie maman et papa ya promotion pesa ba okika vanda te nana vanda biso to vanda mbai na toki mais papa qu'est-ce que tika bien banda ya kikoga kumema na mema zaite na ya kumema bazoba pamba mbongo kusumba lupango yojoke ndakubali loka papa je pense que tukenda tai komi Montana boniko na yebisi papa za ala ye bi ko ke wa toza na besoin toza besoin abota
Mais tu vas qui va? Non, maman. Ah, ok. Saute à quoi? Saute qui canaille. Saute qui canaille. Saute à son mot. Moi, je pense que si papa va aller maman il faut les affaires soir au 20 bon solo. Ok. Bien. Ne me touche pas. Mais ça signifie quoi? Montana, est-ce qu'il est venu? Est-ce que nous sommes le bosso non pour ta direction? De toute façon. Comment on a commencé? Tania, de toute façon, on a un moto na balayo. D'abord, on va pas parler. Montana, est-ce que mes parents n'ont pas garanti passion pour moi qui a Montana, est-ce que je peux parler? Il t'a fait ça, Zambé. Mais finalement, est-ce que ton parent n'a eu oh là là. Est-ce que ce qu'on va faire ce goal? J'ai dit ceci, ngamna balayo, ngamna lingayo depuis moana, ngamna na lakisa yo, voici le chemin. Montana leki. Et je suis sûr et certain que au botana yo. Je ne pleure plus, c'est fini. Seigneur, que il y a petit Cynthia à Sibélie. Le bitan va bêter, c'est le nom à côté de on est loco à côté de la mode de ils ont un courroux à ma nez. Ton petit Cynthia, femme bien essayé de soit pour le sa papa à s'assister. Mon lycée était à 2 ans plat. Mon ben est là pour une photo. Il y a 8 pétrole dans la foucamie. Bon, oui, photos au papa. Et il faut qu'à vienne à partir de la mise au plan de fournir ma tour. Les femmes bien à commencer là, les qui n'est pas moi c'est ça. Ah pas pour eux hein. Oh Vénabi. C'est ça appartement mais oui. Bien bisous de qui au conseil. Ah vous allez acá bon négocier prix. Hein? Vous avez biloko, vous avez biloko il y a maneno vie. Pour l'accent qui non. C'est moi ah, si j'ai appris dans. Au quoi on a la plastique, on monte la salle. Oh, il va des banettes. Kasi il y a un de la simba bon tout monde. Oh, plastique. Oh, il va pas y bête. Oh, il bête, tu vois, il y a ça la distraction. Ça qu'on va faire la plan. Oh, et vous ça, et comme ça des mois. Plan. Monico, hein? Fanda. Le solo boy a au moins au ballon qui ça venu. Pour la vie ma plante. Bon, vous allez combien? Ah, ah, mayo. Na bomio. Fais na bomio. Ah, mayo bon boy ko. Je le pose au Nick, c'est un peu la balle et l'ingati. Bon, comment on ça va ça bon côté la batterie là yo mo. Diso parler na ça que déjà que monter en nation. Bon on a bien bon, on a bien ko. Mais yo mo sorte quand. Le bilan ngai hein. Ne je gagne la pesa 15,000. Mais vous tu connais bon. Pas ça il fait pas monter la porte bien. Ah mais vous le vous donc je vais t'envoyer aux abos ils vont au cost hein ça va 8,000 Ah qu'est-ce que vous voulez combien? Le moi je tiens que la plus on a pas plus au bamba. Na bamba ka tel ko se lo ko. Mon est sorti au comme ça. Vous me l'embissanga. Et pas na ma grosse ka te fait na ça. Bon moko TV. Moni oil is échantillon. C'est en plastique à moi. Au mona makambo efe. Au be na téléphone au ganga. Ngayo ka batwa so ko senga demande moni tout la tête batwa pilipili na pilipili.
na toto pepe la pomba ya poussière pour tout dévier le oui bon matière ozotala makambo on ni bona kata mais tout ça non et machine tout qui na rapport to on fait ça ka système ya midiembe ki so ya diembe ki oza maneno vi ya maneno ve mai kaka chasser likolo mulumi wana betango bongo twin kolekisa te vi bon ngala kolekisa na ukenyeko ça système yalo oui oh pendezo kina zaketa kinana mwana nganga sherifina moni nayo ah papa na kuyana mbanji yani na chunye na kito yizo tama na uninga vantira bwa mwana ngako na ve moni jeune fille wala zo tanga ba mama nde ba ya kala fournisseur ok c'est bon mayo beta na beti na non matini prix pour robo misu so eza na ndimona mais solo ngala mayo Fais. Vous avez une chance? Il y a fait. Il y a combien? Il y a combien? Hein? Il y a un franc. Dollar le comme na nuna 7 so nuna 4 so nuna 5 na zanga 700 na zanga mo short mo ko ala mo short 7 Ça va. ve tutikio Legela hivi. la ja yo moni papa kope na yo ya ngota kusanje kope tene ko sala bilamba bo kutika o na jumsu na kuluka o ya ko livre bote vena kama nga usala bilamba kati koko nezo somba bilamba te vina oyo sombi na sombi Sombi de batindeli yo, lo baka bien. sombi te ko na yemu kasadi na basapata viro biloko ça Oh, bilo ka pesa ko 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 na pole tout na papa griffe hein Bono ke kovana na futura, tovana kaka wati. Aya kulela mulungete, yako kana koto mpepeleka. Ngala lingaka te soki na banu moni bato bavana kalibana bamona kangai. Ça me fait mal au cœur. Oza likamna bango. Bazaka wana ba komona bango baba. Surtout ba lokatelo bavana kaminene wana mama. Soki na jungi bazotala, na junga bazotala butala na binyo. Ata butala. Na bane pa na binyo. Na bane pa leki na ngai. Oza likamna bango. Na bane pa leki na ngai bango bakoma ko kaka soki po na ibite egele na ngai to evandeli na ngande mabe yango bazoko kangai te. Baza ba lokatela ba kovanda suka ba bina ba. Et puis bazala je moko na yo te bazala mikolo na yo. En tout cas yaya pela yo pardon. Bango bazala mikolo bazala bakamarade na yo te. Yaya baza ba lokatela ba okena bango. Bakena. Ngakuto ndenge bazala bata prévite bakoko kena. Batiki mbongo na bango garanti. Moto tanga kokota bayaka kozwa. Leta bazali babimisa mutu bongo. Mais l'état biso toza bato ya l'état. L'état zaka privé te. L'état c'est socialiste. Akosangisa biso nyonso so nga ezali kamula ko kepa l'état bango pe ba epa l'état. Bongo l'état bokubonga ka epona nini? Ne babimisa mutu le père bongo te. Bavana kasi bavana. Siko ndenge tovani boye ndenge yo ti déjà beauté omibongisi okomi kongala-ngala. Makama kolia ozoki pete ngala lingaka soki na dakomi boye na bandi olia. Yo zonga na miso hai. Siko toza mama, toza même père, même mère, toko sona te poani. Bongo nalobi ke miso na ngai miche wana atela mboni yango baba. Lokola la japonaise. Yo le kanga na kingo batia yo kingo sina. Yo kona kingo sina. Kokola te. Okela kozwa mobali ya mokolo ya miso nene boipola. Mabebe osala na ngote yango ya na ngai. Oyebi ke mobali na abotisa yo bana miso babololo. Ya solo po soki bato baka miso na biso nde ngakomona kitala oyo azwa biso. Oyo makambo bada bomona tokola kaka boye kofinga na. Na fini yo. kala nyonso na koti ya bozolobaloba bozosolakasolaka masolo yango esimaka bongo biso tovandaki tozozela oya to toyebaki te yo koya nde tovanda tozela tozolola ndako na moni na mosika nde azokota na ye nyonso koyo ozoya yembaka libela kuna aleluya aleluya wana tozoyeba te yo ozoya siko biso tosala kobona nakoya yango ya kolembalemba boye eza likambo nini Ozo malaki.
ata maladi te mama ozotambola elongi nyonso fini lokolela mba bazotia na lavage wetu papa mama naza mongala toboyi te to bangala me ngala na bali muluba wetu au papa surtout to si za kolwakisa biso mbote mobino bangala to tena tolakisa olo eza bokulaka losako ndenge namoni yo bokulaka losako yo kuna ozongisa elaka onza komba e kalo nyonso komande bofana na papa no bulakisa ekati ayokaka na ye papa bina yebi te babasambla osala te yalinga na yeba chiluba yayeba liwe na muno wamboka na biso bazaka baditateur bango balingaka faut parler de chez nous. Moi j'aime quand vous parlez comme ça. Il faut que le bâtiment le bâtiment. Là où il vient de se couler, ben là le zana façon de parler, mais non le bas. Tu dis ne monsieur que on parle. C'est ça que moi je fais. Même à ton soin quand je dis ouais toi. Et vous, tu dis ne kaka non enda lo sakwa ngozi. Loke kulo lo tete lo mo nganyo ewa iza kutubrenga muntu wana okay tira wote planche tu viens comme ça tu vois to tindako mais pourquoi comme ça na pour ça sur l'amener ça qui a bien dit na coutume na sur nous amis ye pour ça on peut si là tezo cela tanya de si la kate oyo kande bana kaka wana mapini l'autre yebisa si mon bébé bana wana moi j'aime beaucoup mon bébé oui bébé dis-moi c'est quoi au juste papa il kamanga yele alelo kila bulu kono soso pona papa na éviter est-ce que tombe montana bayaka mapesa bumbu nyonso te éviter so batikala na nyongo bo ebisanga comme ça na ke ko ebisa bango ba ko bakisa luka solution pour ngai papa po ninga na obota te ese na mama pembe mneza na ponga na zali papa bo ese ngona na libala na ngai papa ese ngona ngizo wapi papa na kubolela chaque jour tongo pourquoi kolela na kolela ese ngona na mona ngumkonini papa vanisa na famille na utuna so est-ce que papa bokabola ngo bien mama est-ce que bandoko bazwe bilo na bangote kuluto liputa bato la takio nana yebisa ko na lataka ngai moko na moni ndenge bazi sopere bakoti sitandaka bakoti sopere na ndako bazi liputa na ngai ya sipa ba pesi ngai soki bakabola ka biloko batatale kilo ezali ngai te kubota te kanga motema sala prier sala botaka na age yo komina na age kubota te nzuri la kubota ndaka libala soko kotika ka foba na kubota eza travail c'est un travail professionnel mobali na ye azosala travail physique oyo akansi bona monaka baziloka basaka kansi bona mobali nayebi yango biso oza bangala biloko wana tolakisaka ngo na bana soki mobali nayebi te yaka na ye mama kuta na ndako esele tala eza makambo komnyokwama te eza makambo te olakisa na mwana soki mwana nayebi te olakisi yo oza mokuse oza kuta da momone soki olati telo ndenge omataka yo fo bazwaka ona ndenge proche bazwi yo na profil bakende na entrecoupé fo bazwaka te na contre projet mpe bakende na entre projet boye ndenge trésor samba azwaka azozwa yo bongo nayebisi yo okomona okobota mabota mama yo oza mwasi ya mabota yo okoki kobota koleka libata oboti lelo bana misato mapasa kutu te triper toyeza nokoyo tosala boye nanya mwa tatu yeba comme je suis là on m'avait donné tout na bota bino na mama na bino meme muto chena momanya buloje to na ibichi ndokato na yebi kukanga mabota ya bana to ngamo ku babotinga pa ya mbombo mpunga na mobenga kabushi nasali je dis comme ça sois à l'aise ikane jitalala ukubota nengi mama na yo abota bino ndengi yope ukubota ne pleure pas. Je ne vais pas attendre que les jours que tu entres comme ça, je ne vais pas attendre ça. Écoutez ça, tu ne me sois capité. Tu t'as tué bas, autolel, okubota. Yoki, na joie veste na lota costume na lota mukota, maman na bino lota, bantu nyonsu badja.
na pesa muntu nyonso ele bem ele mono wash ele me baixo Nzambi hapa moyo Nzambi hamto Munomo katombo shakusuku mutoto meme umutombo mvomulela bana bayi kabuluku kafa kambira na biso ba mongo toke na mwasa buta chene no bana no bontoto bakaku ndo kwep banga tibana mujifuja mamwa bana bons wo nyonso batikala bana wo nyonso bazana dibomu ya mama na bango na mkongo na jibango angata chene mulozito na santo keto na sakusala bukok na jerisus mapas moi kan nende bons loire nakopis tu te mets debout va vite allez mets-toi debout yala loka nanu tikolera pe papa na sa lobi biso na bangala nzoka tokobota tene kila ta moko te Miguel, en tout cas, tu es après service. Tu ne pas parce que c'est trop sérieux. Et nous avons pour les cas relatifs, il y a un problème mais au moins vraiment, devant cette situation, la vie va susciter. Pression, il est mingi. Maman abenga, papa abenga, tante babenga, tout la mboka babenga. Est-ce que moi je me suis rendu ça va? Est-ce que c'est cérébral? C'est cérébral. Et éviter. Voilà, ok. Tania, tu as 16 ans, tu as 16 ans, tu veux naïe, tu as commis ce concours. Et je te dis que moi, mon était le premier à déflorer. Tu as légué ma casse. Mais, monsieur Montana, j'espère que tu as bel et bien parlé de 6 ans. 6 ans de mariage, ce n'est pas peu de choses. À mon humble avis, j'ose croire qu'il y a 6 ans. Est-ce que tu avais eu le temps de consulter un médecin? Parce que le médecin dit que tu source. En réalité, nani oyo à cause de la stérilité dans le couple. Écoutez, je vais pour ma médecin. Loin de là, pour ma médecin, qui nous occupe, mauvais sort pété. Et ça m'a dit oyo yo. Quoi? Mais Miguel, je te dis vrai, ma nayebi maintenant, nayebi très bien, mais comme si on rangeait et comme il dérange et comme il tient mal à l'aise même dans mon salle. Junior, au moment où il y a oyo yo, quand vous êtes français, alors il s'est passé des choses. C'est comme c'est quoi? On a ça dans le côté. On est chez les parents, je suis chômeur, alors, quand on mais moi, je lui ai imposé que on n'a pas d'habitude sur votre comment. Et puis, imposé, tu n'es pas docteur. Docteur a salé ma caméra. Titi. Après, si ma ça fait ça qui est ma casse, on va voir. Ce que les anesthésie, ce qui est nini, c'est un ouvertement que non. Moi, c'est là, à Kobota, quand nous sommes sautés. Pour toi, nous avons dérangé. À comme nous sommes là, à la possibilité de s'aligner, il y a Kobota. Na leli, docteur, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement ici à Kobota, les sous-sautés? Ça, j'ai gardé ça moi-même. Montana, qu'on se le dise. Donc, il y a une cause de stérilité dans le couple. Mais c'est clair. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et comme si on n'a pas foué, tu as fait un peu de arbre, il y a pas de mais comme si on n'a pas foué, si on a fait un peu de arbre, tout ça, ils ont pas d'angaï.
Et ça, il y a toujours un gars. À l'aise. Mais là, mon amour, tu es obligé à arrêter l'hémorragie où s'est passé la famille. Hein? Tu es obligé. Mais comment arrêter ça? Tu dois faire ceci. Tel que tu es là, tu es responsable de la famille. J'espère que papa, na maman, na bandeko, nyoso, ba obéira kana ba ordre. Donc toi, tu dois faire la morale à ta famille. Ou soit, au Kosibangwata, à cause de l'affaire aux Osala, tu n'es pas encore prêt de mettre au monde. Non, 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 non. Tu n'es pas encore prêt, Montana. Non, 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 mais là tu me mènes où maintenant? Moi, là, ce que je connais, ça fait même non? Mais là, ça fait que maman a été, là, oh, maman a besoin de très bien, non? Tu botaman, tu botaman. Les malais de la basale. Ta famille, les hommes, pour se néger, je pense que ça, c'est un faux problème. Moi, je vais gérer ça. Et ça va être un bon mot. D'ici, jusqu'à ce qu'on vit, ça. Je vais m'abuser. De toute façon, sache que tu avais mal agi, mon frère. Tu avais vraiment mal agi. Et bah, propos Yaboé, ça serait mieux. Pour émission comme tu m'as dit. Mais sur l'émission d'autres personnes, tu sais que même l'État peut s'en charger là. C'est une infraction grave. On va voir ça après. Et de toute façon, pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, Moussa Atomier, Moussa dans la cahier qui est, Moussa Ami, il a terminé sur la razan 4. Elle est là, elle est là. J'arrive. Yango bino koko kweza kasote. Kutika ka porte boy point. Mais na kutika porte mzee. Atenda wese kutika ka tata. Excusez-moi. Nini? Bazaki. Zonga la déception. Ah, oui, zonga la déception. Palo oui. Kalo iba na kate. Na kwenda kocha kitansi, na weba yona. Ufuta nganga. Zambe. Avant la afuta nganga nakenda kipane na soka signature pane yo. Ke bankalisation yote. To sala na bank, donc c'est ba futi ngamba otamba vira ka yonde mutu. Webisa ngaya komi. Allô, excusez-moi, pardon. Bazaki. Zonga boy nanga. Na bi zonga nanga. Zonga nanga. Ah. Comment il a passé dans le côté, donc il était là au sol de qui? Zonga. Ah. Zonga. Mais pas le oui. Maman, là, ça c'est ma macaron. Là, zonga, c'est pas comme ça c'est macaron. Zonga dans le bout. Mais pas le oui. Zonga. Hein? Ah. Là, c'est mon azo. Je me dois me voilà, je me ngala nzoto. Je me dois me ngala nzoto. Ton côté, c'est mon nzoto. Attends, oui. En fait, c'est quoi? Hein? Non, mon ami, je comprends. Mais tu sais quoi? Il y a maman au thé. Asa libada lupanga ngoya yo. Basu mutaye ko lukanga yo compliqué na porte. Maman kota pakalo yakano. Yakano papa. Ah oui, c'est mon salon, c'est vite. Papa, faut quand même osala ouvert. Parce que tu délai bazoya ça va toujours compliqué pour la porte. Papa n'a travaillé mingi na mindele. Ils a défaut. Pourquoi tu vas me dire? Mindele ce qui a été wana azo respecter yo. Ce que ça ka boy ngala boy kisi mukino koti. Na valeur na ngai yo. On a raison te. Pakaloyi, awa eza kwa nanga mutu nyoso ko ya tika ya kota. Ngamo na fongola porte na ngamu. To kota. Papa. C'est bon? On fongola balé yango et comme ka kwa jura matanga. Maintenant tu on peut pas ngo kombo ya tati. Na to ici attends. Maman Bondi. Bien papa. C'est bien compliqué à niveau moko aujourd'hui. Bon, comprendre ça papa mukolo hein. Kala ka papa aussi ba koli ba da toujours. Il reste na chaque papa faut ta état d'âme naï. Mais ça me rappelle intéressant. Faut ta état d'âme naï normal. Ça va tout côté. C'est bon. Ah, une année. Ah. Ah bon. Ya Tania.
Maman Boni. Bien, papa, bisous. Nanda ko bien. Ah, papa. Mais oza vraiment ndenge ozala atende na monio. Tanya koma kambo. Ese mango euta wapi? Ese mango bala ezaka soki na moto azobota. Oyo nga lokwa bana bazoya te. Oui. Nanga akimia te. Bokilo nanga nyonso ayaka kuna kofinga. Oko supporter même pas injure. Donc on sentir que moto azokofinga azobimisa biloko na monoko na ye oko supporter ngo te. Biloko moko azobimisa nakoma voir même moment nazolia. Mais soki na raisonner ka makambo ezongi nga na motu. Mais injure wana omwana tikolia. Maman Tania, moni eloko na webisa yo nalandi makambo lobi très bien. Mais moni premièrement faut yeba ngo ke libala eza pasi. Parce que na parcours à libala okuta na ba difficulté na kati ya makasi koleka. Faut yeba ngo ke libala eza ngomba moko soko mati yango bazonga raté faut matakaka. Et loko na webisa yo moni mama bokilo na yo bozana ye lukaka mingi osala ka iba surprise omona koninga yo moko ndenge bozaka mamuna bino basi ezalaka oke wenze sombi moi pièce oyo pesi oke wenze sombi moi body oyo pesi omona ke okozwa esprit ya mama et même ngalelo o mama nanga alinga grâce le tito vandi boito akimia et ça qui toujours na ba difficulté on a débit mais tant to 8 ans sur la madame nanga expliquer et abandi ko sala ngosiko na misala lelo aza kolinga mama kasi na kati ya famille nanga yokanti na ba mama nyonso ba nyonso na vandi na Montana na sala ya malamu mpona mama wana te na sala yango nazwaka ye lokola mama na ngai nde nalinga mbali na ngai nde nalinga mama na ye mama nde azozwanga mwana ye te nayebi te soki na Kinshasa onga nde mwasi ya liboso nazobota te nayebi te Tanya, mambo bota na insécure. Comment tu me sens mal? Ça me l'a fait ça balle. Conseil au cas de pécio wana ma chérie. Mais quand on ça là. C'est vrai. Donc les enfants Congo, li pas le faut qu'on ka ba semeki. Ata ba salo ma biyo zana mo ka bala. Li pas le msana ngwana. Mais ka bango do le kana ba geste nyonso tout les ka bango. Maman OK moi wenti moi li puta moi li papa moi qui tambala et ça là ba moi bien. Moi ba chaîner. Oyo kanisi ya sala ngoti. Kambala moko ovona skowa la chambre moko na samote na kade biso to la chambre moko kuna la mama ala na linda papa kutayele kuna salon ala yusuko ona skowa na bila musala te oko pale na lo bate ah boni boyoko Eza mambo yo pe faut comprendre nga. Lelo so nga na kufi. Est-ce que yo kozada? Zema yo kolungwa. Na longola na ngai. Zema yo kolungwa. Zema yo kolungwa. Anokena nga se boyi na. Kenzo mbongo nga na boyi na nga okena nga te kenzo mbongo no. Dota so de mo kuna futa pe de nyoko. Kenzo mbongo nga na boyi na. Nga na banga na nga na kufa pako. Dota le de mo. Ti ba bluta mabena. Okena nga te okena nga. Na boyi na nga. Monsieur Montana. Ah, papa, qu'est-ce qui se passe? Na toke portail kuno zoyo kate. Tu es un homme, il faut surpasser les problèmes. Quelles sont les bonnes nouvelles? Ah, mon cher, pas de bonnes nouvelles. Toujours stéréotypé. Makamo il a tingai. On a vanango. On a la mukanango. On a tambanango. Parce que je vais dépenser. Na makamo yo il est kala wana tangwana balongela ka tanya zeni et comment à tout moment kakaba ba penser wana à tout moment kakaba penser wana. Alors je n'arrive pas à me tenir. D'ailleurs
Mon cher, j'ai même le mot vraiment négeza awa toujours lobby na benga na nani abengai papa abenga nga mama benga na soina bango toujours ba problème ka wana ya tania mona ba dusula sa nene bate na sala nene ça me dépasse. Montana, je vais d'abord te donner la différence entre l'homme et la femme. Vous savez, la femme c'est les problèmes, mais l'homme c'est la solution. C'est-à-dire peu importe quel problème oyo kozala tu es un homme. Il faut savoir surpasser. On nous a appris la mathématique à l'école. Il y a des équations. Mais on s'est cassé toujours de la tête pour nous appeler sa solution à l'équation. Et pourquoi pas Bisso Ndeto Komibo? Hein, Montana, tu n'es pas la première personne. Je suis venu seulement pour te dire. Dans la solution que nous avons proposée. Si tu seras d'accord. La solution est qu'il y a un temps pour le côté parce que Tania, si on est même la poteau, les États-Unis, là où les métiers ont développé. Là, tu as tout à fait raison. Mais tu dois savoir une chose. Montana, vous savez, mariage oyo, ils ont produit le banaté, ils ont mariage moko moribond. Mariage moko te na mukili awa ba yebiso ke basali 5 ans, 6 ans de mariage ba obotate basal ensemble. Mais toi au moins, c'est que j'aime à toi, tu es fidèle avec ta femme. Et puis, tu reconnais que c'est toi. Tu as fait mal à ta femme. Les solutions dans les amours. Montana, tu dois t'engager avec une autre meuf. Afin que tu puisses produire des enfants. Mais moi je te dis vrai. Tel que nous sommes là, tu le sais bien que nous sommes les Bantous. Et biso ba Bantou, richesse na biso eza mbongote, eza ba building te. Ce n'est que les enfants. Donc yebake, ce qui génération na eleki. Otiki mwana tendeni ba wandolo bake au moins la Montana songolo paka. Tu ne vois pas que l'histoire nous que les caca il n'a percé dans cette terre des hommes. Moi je te donne la méthodologie. C'est-à-dire engage-toi à une autre meuf et après il faut d'abord geler ça. Et à un certain moment on y ça moi sinao. Donc moi je vais faire ceci. Non, ça ce n'est pas possible. Non, ne fais pas ça. D'abord, il faut savoir que je te demande, moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je dis que Tania Azaloko, la première femme, et la seconde qui va venir, c'est seulement pour aborder l'Oban. Je ne sais pas si on se comprend bien. Donc, Bolingo, Ngaï Montana, ne peut pas Tania, Ngaï Natika Yango, Naya ko pesa motema pa ya mutu mususu oyo vraiment na kokoka. Tena onozile pour moi na ngai. Et pour moi na toko na ensemble na teki bolingo na zubele mususu na pesa sika mususu. Là tu me fais rigoler. Montana, toi tu crois que yozana moko le kajida o atekaka Yesu. Yebi sangati. Yeze pour na mbongo. Pour na mbongo. Mais Montana, toi aussi c'est pour les enfants. Bana na mbongo banani ale nan banai bas important. Junior, Miguel, plutôt, c'est non là pour moi ici la ngate. On dit que Bolingo il a mosso que Katani. D'ailleurs, ça retonga, mais Bolingo ça ngata hier. Si vous voulez parce que d'ailleurs ça peut retonga. Tu as tout à fait raison. Mais il faut savoir que les couturiers en personne, oya tonga ke lamba, ayebi peke et lambe ko zwampane pour les éternalité. C'est pareil avec l'amour. Bobalana c'est bien. Tu as aussi de l'amour envers ta femme. Mais, inconvénient aussi. Moi, je t'avais dit ces jours-là que d'abord, tu dois faire la morale à ta famille. Et toi-même, aux conscient, tu as fait de ton mieux pour faire la morale à ta famille. Papa no aboy koyoka, maman no aboy koyoka, bandeko no aboy koyoka. Et solution est simple. C'est à toi de raisonner, mon frère. C'est à toi de raisonner. C'est à toi de raisonner. Le temps. Bachu beloko. Bino moko botere mak ngai loko na bénéfice uniforme. C'est ça. Yango na lata. Botere mi bolobi. Ngai tata ngai mama ngai na tere mak ngai na bana kana zaka ngai kota protocole. Nazo kabula biloko ya po. Sentiment de vie. C'est comment je compris. Oh, toi c'est que là. Le loi dit, Biloamba, il y a du bac.
le loi qui me l'a mal, ça la fête là. Donc le fois mini mini vous dites là. Le loi qui me fait. Si il faut me vous auriez un mot, le sommet là. Le zilu kani mwana de bon, na za ko. Aujourd'hui, comme nous sommes, aujourd'hui, mon toto. Nalobi na yo. Bilo ozolo bale, on retire la parole na yo. Ozoloka. Comment pas les sengote? Et toi, tu oses? Nazo iba, po muko kabola ka bilo kwa. Yana yo kamska bemba. Kwa Canada, akenda na kanda. Webi. Kamska bemba la bino. Makabe onde ko luba. Ozoeba. Nyose ute para bino. Yo kero ko luba kana chiluba. Ngai na kanga kali luba wana. Alubi sisi kote suka alubi. Bishiri bibi ni bilengera. Qui veut dire? Bishiri bibi ni bilengera. Jana chiluba. Qui veut dire? Ya zolo bango abi atabo konsekanyo sikusala ya te. Bishiri bibi ni bilengera. Quand moi je parle, vous c'est de monter le poids devant moi. Et toi, tu oses te monter et tu me montrer le doigt. Devant ta soeur, vous avez le chama, et puis vous avez ulingi devant grande sœur na sikuyo tuzana makambo wana lokto za kutambura na nzela mamwe balo za kulwalwa nzala mutombo bwena franga mutombo mutichebi mutazana mbona na excuse na yekana na famille uzeli kutambura na maya ya ndo itina sana makambo ya mwana ndio makambo ni solo papa et c'est pas ça qui je vais checker même les cas. Excuse-moi. C'est ça qui façon le biwa na mefa c'est pela kina ngande yango wana. Papa. Ozoka. Kwani bilo wale baka nanu. Makamoto vaneli ya watu zuluba. Iza makamu ya mwana zobota te. Ndi makamoto vana pona kuluba. C'est ça. Iza makamu ya kana te. Kende aswa kangai. Si ndeko na bino ya mwanshi. Nani? Azaki na problème ya kubota. Loenda lomfangi fwami. Lusali barenyo na natakaza. Oh, bongo nana takaza potakana na libomo na yo papa. Makambo ya bato. Mais pourquoi pas nous akufanta? Mais yo ndio za responsable de la maison, yo no za chef de la maison, yo do côté le mela. Problème is pas venu. Kindo kina bino, vani sina para bino. Et là makambo na biso nana takaza botite. Loto, je te crois. Makambo ko bota wana bota la mona papa ya bino. Mama no, mama no wana ko. Eh, makambo bota la mona. Abalo makambo nyoso. Maman, moi je dis comme ça. Toi. Non, qui est là? Bando qui toi. Bando qui toi. Solution. Tu habites chez moi, j'aurais eu ça comme alors, là, je yupo yugaga temwa atyaga mutima na bino kitu yo na ko na buta yo kadel samotel na montagne mais linda tuzako yuka te ho on samotel ya kubutia bepidi na biloko buje samotel pana siko yo linda natyaga mutima na shakwa yake papa Debora soki na lubudi awa na ingaka kuti lupangwa ute hiyo lingi ukenda kuna mimi Papa kile suku nate tala ya yana mimi baby simbongi beleme masha bala bujaga te tile ibite soga za kuganini oh soki sena mubimbo sena za kubuta te sena mubimba oya bujaga ibite atina munene yina leki ni kuna ndo munene loko ti
tulekine wazayilungilukila madi michambo fiela zana ngwe yamona ka ye madi michambo penzako asipo afandi na lupango izabo mmengo ndine za mafierté lupango asokipe motana kufita kuteka wansiku lolendo nyoso isili bango encore budete sikoyo usai abénéficier le côté Luisa mawozo ya imani bukilo isaga penza tuto ya sika sigira isika banda mama zate bukilo tanya abimage sepele ka dona otala bino yomana yape boye kala ngabi etaba bukilo na ngalelo omona bina yawa betre bino moi tout malgré moi mais olemba mais mabe na okoma kaka na yesa mo egalelo naka bokisa za si bonga la ja oniko Bon so lele la trava koma yo ye ça va mingi teze mesiki za la pembe ozira asema mo motana tose i motane afolia atema sese i nakamwe yo Palingaze biri sepeli. Alonga kuna. Boni ye mutaza bien. Mutaza bien, kende msala. Papa. Antoine là vraiment attend aucun doté. Tala ka bino ndeba bokilo na ngai botela nga Montana. Botela nga mobali. Toko négliger bino tete on biso pe to lia, ya moment to kan tsaka bino pe. Toko lia ka biso mo te kana lia ka ti. Ngamukana la taka foto kanisa bino peti so ile longa za boeza po bino ndio pe botela nga mobali surtout pas uza kubuti la bana faut que soigner ouais papa nous quand linga Montana ya mpe na linga bino po bino ndio baba paranga yi ekina kala bino isebete monde isebete sependa chake otala o tekutani ngade mnaita bino ita ngate papa nekina beblo moko awa asipele na memela yo eza yo na oyo ana ya yo oyo eza biloko ya memela kango mama chana mama ina simbela yo memela kango mama sikoyo ko pe eza ba fonkiza mama ewoya kade oyo na ate kade le lote te bino boyo zo bino moko ngade fona otira mama ya bino ne bufu olanda bino moko ko bino oh yango ya kina mkai soya mukana yakina moko no otala bino ne tu ba mususi za ite papa yo lo ba yo ba samsu izate unazaki nango ya mwana pona lobilo bia bugilo na ngai uza kukuma te oibile nyamonyo za kuyanzoti fata kanyenga na lubi bugilo akangani sikoyo kunya upesi bisu biloko sangwa ze mizate ngana kanzi kuti demwa deja emwa iloko te aya tia kuna biloko mbonga mwana bicho na yo soku monyo zuzemi ye kutala bicho soko moni zemi zaite kutia disusu bikolowa te tanya boyo pe naza bugilo na yo naza tatana binu te oyu bili linga zemi yoso zemi to yela ninya elo wa zemi wa pesa lo pass kada utachava zemi pamba ye ovanga zemi elo nezana poza zemi zelo wa pass yana landana yes ovanga bili azala lote bili ye do la mama do ngala la mwasa bido la mwasa ngala la mwasa c'est mon terre to makamboso loba na bima be mabe ebonde ensuite na bien so papa mama ngitena kanzi kityo papa pesa kanga tia una ndao pesa tia una ndao Andria kuti mwana muke alingabuta meyotile tana moyi kuna soza yana soso bye mobota ala pamba tana moyi nakulata ule loka boya boya rate kenanga papa soku kendu
Sina bengana ki. Sikala bilibili mbole ba bela. Toso me dava kisi, pelo so abeli to minso bela dava kisi da. Bongo tigana yona kuzopa montana. Mama. Kendet. So pesi bilo. Ko ba ate? Omuntu sabe. Ataba nasi baboyo na lingo kaka. Ko ba ate? Se montana kupi. Namone nawe. Na namosite ebi. Tegena namu ya kulika basi msusu. Naza kama montana kupa. Ape na bala. So na balio na ndobota na. So na choze mi uboti mwana na choze msu. So boti lelo lobisu uboti susu na choze msu lobisu. So za suna zena bagisa su ze msu likona. Pano za bazeme bele. Ngacha wazeme papa ba. Ok bien. On se voit mon vidéo la vinote. Vidéo asileki. Napundo. Bakaloyi. Papa. Soki na bengi yo awo. Na zwaka yo lokola papa na ngai o abotinga. Parce que eloko yo nga na sala lelo po na yo. Mutu moko tako ko sala mo. Parce que lelo yo nga na vandi na yo. Mutu apesa nga yo. Asiraka ngai pe na ndimaka lelo na zo na vanda no na ndima na pesa maloba na raison. Lelo mutu moko tazwa domestique. Commissaire na ndako na ye pe apesa ye porte moko au vandaka do patron moko tako ko sala. Alors ba rapport na komi kozwa en tout cas je suis pas content de ça. En tout cas papa le cas au sala au changer parce que ba camarade nanga nyonso ba komi ko ya awa remarque moko bo sala yo ya comportement na yo ya ko menacer bango na porte et y compris ba camarade à madame nanga bazoya même si ba pasteur na ngai do awa yo za na limite te do mutu nyonso yo fo simba bango. Alors Bakaloyi nazo senga na yo tant que papa le cas au changer loba nazo yo kayo pana banja to umeli na ko bateke bozunga mwana muke papa na kuti ino ne mo bebange bon scope yo ça ne ba. Donc ce que mutuna no yewana azana no suspect. Donc faut na ça de checker ba ke oh a une intention mabe petit moment no après chérie. Parce que regarde intention ba ka ba intention mabe. Oui bien intention mutu te pas. Mais ngala mo na ke rigueur ndem te bo mangai. Patron combien de yo za mutu. Yo ba ko kota. Yo kanisi na ke sasa il suffit ka ba mo na ke ah. Même à tel bendo n'engage me coller fonctionne te mais que ça n'a le pan. Ve. Bon. Ah, fait nangai. Nazo lukayo. Ah. Idéologie de. Messieurs. Est-ce qu'on a courage makasi? Bakaloyi. Donc ba o yanga bazoya bataminene o to traiter na bo ba faire ozo compliquer bango. Et voilà. Te le bon comme ya lo ito lo baka bon. Idéologie de. Idéologie. Est-ce qu'on va en état bisoti? Oui, comme même ton. T'es veilleux, C'est petit. Oh, idéologie c'est quoi? Papa, idéologie est nénine. Mais ça va pas courir. Comment on a le pas mon ami, yo bana mkonyo comme Messi. Para lo yo tanga ko pesa mtu. Ça va courir autorité, tu connais ça on est mieux ça. Non, franchement, VP, ça sentir. Bakaloyi, je parle. Cours nini yo pesa bango. Ozoya munoko. Papa, olukani. Non, père. Idéologie. Non, V. Ça va. Ça va. Loïc, toi aussi ça n'est bon ya. Kende sinisa. Pourquoi comment te kamai na lpong na nganga moko na ebité. Te kamai yo ya. Papa on le ballon, on s'est la caille donc il faut passer l'état d'âme papa. Na solo bana yo, silisa kuna na posa na yo. Boris sala no ki. Ah, V. V so comprendre. Idéologie. Ah, V. Tela V. Ça n'est V. Idéologie. Tela tu vois là na V. Na zupe tu vois na. Bolo abati yo na suka. V loko lubumbashi on ça chercher V. Non. V.
Talaka petit est parvenu à parvenir quoi injurier ma mère. Petit injurier ma mère. Injurier ma mère. Petit biloko asu. N'indimiti. Donc après ça libérer pardon. Libérer là. Kenina zo sumo. Ve. Moni 6 centimes moi na pareil. Motema parti ki ngunza. Nazo zwango yebele mbamona tindela bango ve. Ve. Boresali petit injurier ma mère. Petit injurier ma mère. Et ça. A parvenir quoi injurier ma mère. Petit injurier ma mère. C'est là, Putain, j'ai rien ma mère. Qu'est-ce que c'est comme une histoire? Pas que comme dans ça, hein? Chérie, ma mère, encore, ils sont mauvais, encore. Loyal vacuum. Alors, vous allez vous moquer. Oui. Hein? Je sais pas. Vous parlez de n'importe quoi. Et là, le Lubumbashi, encore, ils sont mon avis, ça va. Ça va, petit boy, tu as fait un beauté. Oui. Venez un numéro là. Tu m'as quoi t'as un côté? On a boss, qu'on passe. Un numéro de TV. Pesa un numéro là, on reste. Non, pesa un numéro. Non, mafia. Non, mafia, ça pesa un numéro. V, idéologie. V, ouvre. Injurier ma mère. Injurier ma mère. Mbarasuka na ebisio. Injurier ma mère. Zoba. Depuis que vous avez un problème, vous avez un ngai. Non, les autres, ça n'est pas un Moni, maman na bino ndenga sana ndakwa. Aza kubela teme. Montana kuyao. Abenga gaza kuya. Aya kuzwa mama za kubela. Niza mission. Wakenda kubanda kuna mwashi wa nafazunga. Wakenda. Aza mabundi ukula mbongo dikelemba. So kitu pesa kama na ibisaka Montana. Maya nanga mwaso yo. Pesa mbongo azabie. Melela koti na ndago. Papa ya borizula makasi na mama tana eloko bosali mama kusa malade. Akukenda. C'est normal. Bidi yebelo mama. Eka ba kosa. Binata ba kosa moni nga pa na me ba kosa kaka. Papa pekisa na lusamo te te kosa ko. Pardon. Papa pekisa nga ipa na biloba ba. Montana ko ya pe na bose na ngala ko mo biloba ba musuzi. Bo gangi na ngai. Bon, kulu mkumeka tekas. Papa pekisa. Tupekisi okulu bate. Boye sa pade ya ko bate. Lungwa zoba. Bidi benga sabat. Italio. So sa beli asogas. Pois a neve sena bolinho bidi bena bidi ya bela. Na funda bidi ba. Ba ibi kopi wano za ko ba pama. Kendo funda kaskini. Ba. Zelana. Denga zawa. Soga si misho na kusumbula ikimbuni. Donc moi si wana tanya nanda kunya ba. Papa, ebo bingi mko Montana ti. Mais moi pas les bien beaucoup ça. Moni bino. Ela bosa. Moni nzambe aga bongo. Jonathan kochimela singa nini? Jonathan mo babenga samonte. Omondo za mona nzambe. Kabanga ela mote le ba vérité. Bili amona tuna mona nzambe. Sona tika ko puna za yayi, o za yayi ngazali. Tumo ka muzulu. Tika to ka papa. Eza pour la fille ya na biso Montana. Ndi mo sina so bota yo so sibena. E bongo yo bota. Kade ya bota. Ma bota. Bili bota. Abota biso mbali. Bili bota bimo bota biso ko sa bili ko bota biso. Sia ya makasa bota biso na pem. Sia bili ko bota biso. Ya mo so ya ibaga nena sumba wa kusite. Zalo kula janora ndolofiti. Akute masina ya zana bana. Papa c'est la perte. Perte. Bon nga bota maliboso ba bota masimba. Oui, justement fait confoyer. Montana ndene. Ça va? Allez. Binzo. Montana. Ndene. Pegale. Yo kabisa na toza mona bidi. Pardon? Biso na toza na bidi. Mais oui. Yo kangana tayala leki. Mais nazali kolutu na bino ene konzi ya famille. Yo na biso. Na kade pe kade yo na biso. Bon, papa, de toute façon vous l'avez dit déjà, il faut avoir de la classe ya bato ba saba aliéné mental wana. Montana ngana watanga ngate. Na bola na. Omone, so lingi pesa mbongo na.
Soli ngopesa mbongo bien. Baninga na ngana poto ba bisenga na takaza bongisi poto tekene poto biso nyoso. Soli ngi poto na kene. Ba di pa mana na bebi so ngaza na salite na ngana ba sokola te. Soli ngo bebi na takaza na ayebi a partir à pour un grand frère. Na takaza. Abongisi poto comme elengi ngana ke na poto. Mais j'ai dit ceci, je parle. Nana takaza ye akontaka mingi si capacité ya mutu ne mutu asa musana ye. Alenga ba courager, alenga ba to mutu ya bango salaka. Yo be fu mutu ko mo sala ko nini, ozala bien na vie. Mutu na sala te. Oh là là. Batinga ta ngai. Oh là là, oh là là. Papa bon, ngai bolinga te. Nazo des inscriptions. Ako mo tanga, aza moi niveau 1 plus 1. 1 plus 1. Nabi 1, babarisi 1. Égal combien? 1 plus 1, on est là passe. Yo na ibala no lo banini. Yo na mazno 1 plus 1 égale 1. Et vous kasonga na bossa na. Wona ngaki zenye 1 plus 1 1. Wana makambo ya libala, makambo nzambe, makambo bati basa ngaba ko mutu moko. Mais na science boye, baka 1 plus 1 égale combien? 1. Na va combien pa yo gade. Bidi combien? Papa. Eh. On dia, sia, okasinga na kizengi poko sangai. Ila ba ko sezana, emba moko ko. Rien à faire, rien à dire. Il faut na pesa déjà. Na pesa mbongo pour la inscription. Pour bon landelaye, bata boyepe au moins niveau. Même ça trop bas mais quand même examen moké que boye. Na loba yango qui paraté, maman qui paraté. Bon, on évite ceux qui na yoko loba nini. Ah, oyo tuzana ngwawa. Mama kenda pana yo. O awa oyo kibwanganti. Oyo kuti logo te zero. Mama wapi? Vizina za kubera bukenda na kuna panda kuna. Oyo kibwanganti oyo. Oyo susu ilogo te. Kaderi kuti yomoko mon. Soka te kwa. Uneza nda kuna ngai. Mama zo bela kende kuna. Est-ce que sona pesi mbongo? Magamutu, basa examen, magamu plutôt tout je paye. Est-ce que maman za traitement awa ezate? Hamba. Grand frère, où ça va te bosser? Il y a cadre hasard, il y a sans monteur. Basé sur ma kiel et c'est maman son kimia. Benga mana. Amoni, monteur là. Bidi. Na benga. Maman ça coller à côté le mati. Bidi pexer na so na velote na ba. O pexer na. Pesa yo. Ma pexer na velote. Bidi binevse. Sogolo bikaga le logo dia tena hivi. Oh, ni mpia mpezana. Montana. Omoni. Tokosa ate, nanga mabokosa te. Omoni mamanda sabo. Nala bate. Montana. Eventually, amninga nanga. Eventually, tuzani bibi nala bakanga mtema nanga na kwa jete. Omoni mamanda sabo abela nete. Dogana suye. Tokoso. Na lovite. Na kuti kuna za kolenga za kufusoner. Alengi. Saka bili siko kaka. Ale. Nani? Zero, saka bili siko kaka. Linda. Amaza awa boye, ye aza musu boye. Kade de pepe metona zongite. Yoza awa. Montana alenga te. Bon, papa, on fait ceci. Ah, ni mabe. Oh. Kotana. Yaza mutu o za ubeza ramoni. Papa. Sasa ndio zangu na kwa ya sema na minote. Oh, bena na suzu. Sasa boyo kala bako chakala na minote. Kula ndeki zengo. De toute façon, kaka sikoyo. Pour ninga zabo papa oza attention na butu susu, parfois attention na kala so ezongi ou bien secret est mori matakaye. Là qui nae kuna bana kuna mandam. Comme ça yangu ngapo sana dalagi yangu wa. Bon, grand frère tu papa kina mama. Boyka. Boye. Papa ça musama boko o etonga na ki etula ku. Sele na bandu lati ba mari ba poti ko ya isa pour na bonheur na. Elle est aussi pour na grand frère. Oh, sele musala lelo akomi. Ko lugula bakakol ba bageti kakola beti la bedroom. Kenda ka so kenda. Papa donga kina. Lunda nje. Papa, kende zoe to na kenda. Zoe na kenda bana ko mandam so tsi si bonzonga. Bosa yangu buja izabie mema ya vanda kuna.
Soka bungi na yebo. Mwasi na yo kumi na zebi je. Benga mama ya tokene kuna. Comment on néglige le traitement pour le comment? Nous connaissons que ça qui va fièvre au cas de traitement on néglige qui a. Comment des hommes qui sont néglige traitement d'elle. Nazo bella, nazo quand tout bien te. Biloko pe nazo linga kolia, bozo lambela ngate. Okwa mukolo na tinda ina buke de bosombela mbisi ya mai. Na ba pilipili wa minene wana. Bosombela mbisi ya mai ngo sala lokwa kopola. Pe lisusu olosombela ba pilipili wa mwa minene za basolo kitoko. Okosoka ba pilipili epola pola. Eza ina mona kina makoso na kati ya ngai. Donc so na neza ki bien. Yo mpe kabiso to lia kiti. Ayi bisa ko so na mbisi ya mai, sa meza ka ton santé. Soko yoki ke moto mbisi da pe mbisi sa. Mama na wenze na biso ambisa mai eza te yaki te. Te mama soko lobi bongo lelo kasi comme que liberté na kende wana na taleli yo na ya na mbisa mai. Posa ko sanza motema zo beta. Ça va. Lelo kasi to la mbisa mai po yo lia. Yango. Ya ana fièvre kasi. Lelo to sala mbisa mai. Lokwa yo ngambisa mai ndengo zo ke liberté bongo o mema mbongo sombela mama mbisa mai lelo fali mbisa mai na mwa likemba mtu na koto des amas na kati. OK. Bien. Je pense que maman. On a que musalate, la tika na que sou musalate, la tika na ngai. Mwana ngana zo kanzo tumbe naza kombela. Comme ça. Moi je reste. Moi loko lukela mwa likemba. Là que ne sous musalate to bana la. Bébé, kende musala. Chérie. Comment tu me sens pourquoi? Est-ce que ngati naza na kozo soa mama tina simana? Écoutez, mais moi j'avais la moto te. Za moto te. Ya kati. Fièvre sala na moto na kati. Ah, ya kati Fièvre moi sur le mal tête donc ça va, c'est bien. Là que musala. Là naza wa te Bon, papa. écoutez, maman il faut alia. Donc maman basa la nini? Bala manini. C'est mal na likemba ngoza kwa sukali makasi. Aspirine na ke liberté na ke mama mbisa mai kuna. Oyoki na lobby, mais Mungu ezela vraiment te. Pour kala, attention nous ça là. Il faut y continuer tout ce koyo. Attention. Donc, nena ke wenze aspirine. OK. Comme ça, au sombi pour lobby ça n'est que non, bloc en les soit il y a ndenge beba ndenge ezaki nango bien chérie ezaka ke mama po azobela monoko eza bien te bebi na kisi ya nena ke wenze aspirine. OK, ça va. Comme ça maman, bonne journée. En tout cas, ce qui est moi malaise moke bopesiye kisi na ye wana. Kuna mutane kuna zate. Kader incapable, sans moteur incapable. Oh monsieur la moi si mutu likolo. Je pense que bo ça n'a pas. C'est mec à la Montana. Azo ba mondire nga vraiment naza katinga kotika mama kabo. Nga mon naza non c'est vraiment. Na kena ngati. Ça va sombela mama mbisa mai. En tout cas luka bien pardon na boy ba problème. Kasi oh. Wenze ni bini bokendela nga. Lokola bomoni ke na beli. Boni bokendela nga wenze ko sombela nga bipola ya mbisi ponga nyama na bino mama. Kanga munoko na yo na ye. Boki lokotela nga bambiso etula ya moins cher. Au degré non na shida. Donc kati. Vous savez nga bité. Ozimbi c'est à 2000. Ozimbi mususu obondo ke soma ba produit na yo ba pantalon na ba body. Okepe ko denda na nzela mibali ba moni mwasa kitoko ba luli yo na mbongo yo utie pa mwana nga. Et puis yo na kolia na yo combien de fois ba lwe bloko apo na kopepa banye. Li bumwe ko vimba po ebota mwana mkoloni. Oyo ke lango sona ndako libala. Mwasi nde ko bota. Nga soki na zalaka yo nde na kiata l'église moko ko buka mabolongo kolele pa ya nzambe. So ipo moni kuna na église zo simba te. Lukata banganga kisi. Nakabata mbongo na ngana pesa dino boki de kosala mwenzi. Na ndako ezanga ko mona yakate. Zela mukoko botela ngako ko ndo kumona. Ndenge na kotikela bino ba $100 bodondwa. Bole bofwa ba mbongo bodondo. Koko soka ye ata $100 na pesa ye. OK de taka taka ukeko kaka mbongo.
Na longwa na ke vanga kuna na okana posa ko santa. Zalaka mayele te maman. Oh non, c'est un piège. Oui, c'est un piège pour le bala na maman. Zala mayele. Ozamasa le bala yaya. C'est porter kaki ici la nango. Maman pensa yeli mission. Maman sa maladie. Kasi ko se meka uto bima a lengi lo kwa mtobe la kasi ko pa changer face. Double face à taille moko yaya. Ah. C'est tes messages. C'est beau. Oh, gagne là. Yo qui 5 ans qui était ma de corps non va. Oh, les gars, le fond, il y a un autre camp. Pas bon. Tiens-moi. Ah ouais. Ah. C'est un autre thème, c'est votre bazar. Nasa. Oh, maman, c'est mon mal. Oh, quand mon quel. Oh, les atomes de win. Oh. Oh, vous êtes un laïc. Bonjour. Il est vivant. Yo. Oui, bah tu dis quoi? Na moi il n'emballe pas on a laissé bon moi n'emballe. Vous avez partout ça. Qui me monte. Bon bah tu vas sconner. Maman vient ça. Na papa vient. Maman. Papa na bota vient mo bimba. Na bota mboka pe ba vient pa bota mboka. Bisa pa no ba tse ba uti mboka pa se ba ya ga bisa na fufu. Ça m'a été un problème. Tiens. On est posé. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, là, on va voir quand. Matini n'est pas venu. Ah? Matini n'est pas venu. Mais quand elle est là, on a commis un siko. Ma personne n'a pas quitté, tu peux l'engager, tu peux l'engager à votre tête. Ah, il y a maman est allée, il va t'avoir non. Maman, on doit qui porte quand on sait qui va faire. Mouton baza. Et là, awa papa. Awa papa. Ozoka nga? Papa Mutombo. Ozoka? Ah ouais, papa Mutombo. Comment nous Mutombo va na kwa lokasi nga hivi comment nete malinga bebe na Mutombo te. Siko yo ko moninga la. C'est mon dosette. Na dosette ni ba na. Ta bo teba mo kitwa. Yaka bo bana. Yaka. Kuna moi. Yaka bo bana. Yepela. Ah, ya. Qui me cherche? Ça monte en tailleur. Moi, c'est bon, maman. Ah, boni. Tika bino kwa ya ko za mo. C'est bon, là tu vas comprendre ce qu'il t'a porte. Qu'est-ce qu'on va faire ça mo ya za mo makasi bwa. Moi bon makate maman, moi bon makate, on est tous sous le soleil. Alors bibi ke bati. Allô bali kamango. Papa zana. Ye atambola kana bisala ndabiso na sima. Qui me cherche? Oyo acha kunganga ngombo ya Mutombo siki. Ngathi lo mona ade. Motero mtatini nga. Ya. Ebo moteme na bondeni. Oh. Munda na tindi fokota na lwango ya bantu. Uza kunganga ipuza kubenga Mutombo. Mutombo c'est ton ami. Je suis ton ami toi. Nan. Nga. Moi. Oh banga. Lota na makolo. Kwani saba hivi na baba leo saba leo pamsu. Ila tani mapapa te simba ngo habu. Ulubeni. Nene awa. Mutombo te mugo. Mwana bana kota libala kuna. Abota te. To final bota la biso to sena kade le bilanga samante. Yelo ko sa mane bele kene sa Mutombo. Yo oza mwana Mutombo oboeche bana lokola motana aboeche bana te. Yango ngana lo kwa bino boluka bakoko bo puta ngambongo ponga nga pesa bino bakoko bo pya ngambongo na ngai. Na konta bakoko na pesa bino bo puta la ngambongo. Na beke se pesa bino. Fais ta bouche. Kanyama kasi. Tu nani olwe ona la mutu sa kunganga sa kuluka bantu pona buso buso. Mets-toi debout, vite.
Kanya makasana. na mama na mkolezali na mama atinda kaezo kinani wana mkolezali na yebite ujwa nani si mama ko tuna yo mama na yo za mungala moi ton papa je suis muluba na zemuntu ya makashi na bete bantu ba makofa bantu ba sakulo nkawo mais yo mona mopre mobimba bantu yebo ko lwata shekra ya mulwayi o lwati pantalo kati nzota mobimba ujane lokamo Montana pena loko aza mobali ye bakata yengenga te ayebi ndenge akotia mwasi ze mitaka na kotinwa kizengi yebi te mwana wana ndenge aza bwaza kizengi tina kati akobota bana bakozaka bakizengi nini wa nasina lolo ya mama na bango makambo ngana kokenela bango kuna na kokenela bango kizengi ndobo na boti na mwana kizengi sala botaka na azeni ye mwana wana bazola na bota zana no mwana moke mama so tali bien makambo ya boto ya kita famille ya papa oh ya zanti nzenga est-ce que vino boyebi ke montana muto yebisi mais muto zanti nzenga alors ya batili muto motika moi je parle dis amène-moi le sac pour l'autre le soir hein le soir ah OK mama kulu tutoke to fangelo wa moi mwana ekapa mekatele misali limo balala kina sa moyo hein ah muzo kola musabati na sa pungiro ko kutana longa na keta na mona na soma badite sola moi solo moya muke mama na mwana nangeka na sola nayo naza mwa likamboka muke po bezo déranger nga na ebike biso toza bana ndenge montana za mwana ndenga pe naza mwana mama mais ces derniers temps likambo ezo déranger nga vraiment ezali ndenge ozokende kolalaka na chambre na biso na moi ezosala vraiment bien te Montana yoki yango akoya kosilika yango nalobaki avant que Montana yo ebango yango nalobaki na komeka un peu kosola na yo chambre na mo ezaka nango polele chaque jour aspirine abongisa yango mais ndenge ozolala na chambre na biso bongo ezosalaka bien te comme so mwana akolinga nakota nazwa eloko mais tellement yo oza na kati mama Montana aza mwana ngai so yo obangaka ye oyo mwasi na ye nga abangaka ye te omoi libumu oyo ebombaka Montana 9 mois ebimisi Montana ebokoli Montana maboko elambeli Montana nakolisi Montana yo okuta Montana akoli oyo okuta Montana akomi mobali monene atangi baklasse arécupere yo soki la famille nini siko chambre mwana ngai don ozo mwana nga ko nga bombaka awa chambre mwana nga nake kolala yo zo mona mabe na koyebisa Montana na kosala boye na droit ya kolala kuna lokola koko ya kolala kuna na chambre zate yango nga nazokende kolala nakomata koko ya mama mukolo kobota mukolo kotia ba koko na kata chambre nde mukona ko arrêter kolala yalala kuna
Yo na poto zola kuna. Maman so monanga na lala kuna. Ngana lali. Kolala. Ezanda ko. Ti mukolo mona kokota na libumo. Natika la kolala na chamba na bango te mama akwe tupe aza mwana moto. Aza pe na mama na ye, Ba biloko osala ye pe za pe bien te mama. Nandoko to ko mala makete mama na o manke ote na o finganga te ya bi botonga kanga bino mibale tonga nga finganga ngayo konaka ba place ko fingi te mama boete nayo mama nayo yakina musalite basukulu mama na biso bozaka ka prepare te ya boete yebisa ya na yo saka zo kokobota te yo yaka obota te mama boete aza mwana mutu boye pete o to lembi pe na ndako ekomi nini yango ekomi ka jange chaque jour ka koloba eh mama please toi pe la besoin rester on ngolo bananga ba banglais te mama on dendela nganga mutu na sukoli na yo na ya na te boete so na lobi lelo mama tana kutenga na famille pasi te mama yo on ngo fungola muno mama kaso yakibo mama oyaki ya kokonda lokola soso basundo na balabala zo de yo fata zela na mama na yeso moni na vie ndenge tozaboye ka mobali ka mutabongisa mwasi na moni lisumu grande sœur okie abongisa bota yebisa ya yana yo nzambe mutapesa mama bana nzambe mama tika kobeta ya nzambe mwana mutu tika kobeta na kobeta mi kobeta kaete mama mama izaka nini mama boye mama yo sala ngaso basali mwana ndinda mama yo se na sala mwana ko sala bota ngaso mwana kena ndala so azo a produire alongwe ndako mwana ko longola ye boete na moi boete na bisi maya misu wana kolela kende kolela na mai yo bozolela nini ya mwana ba omonela kayo kaka ka kolela lela mwana pasi ona finga esili kolela te sili mama na finga so solinga mwana oyo mwana mama yebaka pe koloba te yo mama muninga na fanda nie boni boyeko boni boye boni onza mama papa na yo pe papa na yo pe lisusu papa na yo pe yo eza mama oseka te toyena kanda mikono sidako tomona kaka bino oliaka biso no toliaka nde toyeboye topanda lelo bidibidi simana vela beta wana maopesilaka mbamo yo mutu ningobeta bato nokuseka wana ezoseka to mama kani nganaki oseka yo mamake mama nani mama mutafiwa zake tenge ngadi mwana mukia zososola na badanzaka kolelaka te olelaka nini ya nzambe na ngai cherche fille oyo kwa fille linga oza mama na bino za mama na ngai est-ce que quoi kotuna te vraiment kaka mama na bana yo mama kiswali la pamba te mofingi kososososo linga ambo mofingi ngana yo nayebisi bino mokolo kobota mona awa yo okozala mayele mais je vois comme si ya ndenge na bino naomona eza ndenge na bino ya na biso pe aza ndenge moko na biso problème te boni boyeko sofa ndako ya na biso kozotunda ya na bino abota te baloba te bili yo sa monter kubeta te ekosila te makambo ekosila te makambo ekosila te sa monter ezunga kubeta te yo pelokolo fingi kanga makolo kanga biloko na yo ato maison papa mutame manga eza montana bino boka obengana nga te nasali nini yo moto bute montana mwana no awela pe montana ondebona nasali nini yo nani naudi mwasi ya komanda lola yo ndako oyo ndenge batungango yibyango azolela pe komutasela bato eloko malunga na ndako oyo amone oza mwasi azobazoba mama chance ye mama awa biso tokoma kachi mikolo nyonso kachi libala modele nini oyo nasalelo te remarke kaka pamba nasali mama bazosangela biso mama mwana yo koti mama osikolikabino papa na yo penda papa moboti oza lesika oyo okokotia kimia te mwasi no banda ya nayokaka barapport
Masalo kita kari, mais bakria bawa dikari. Ngapa dulu anak suku itu saja. Kau nak bomba ngop, kamu nak buat cerita cara bomba. Apa? Esa kata que no puedo que musuh que dia musuh. Fuga tu buat apa nak buat parti lagi dia. Nggak sah suka sesuatu bukan aja cepet. Isso comporta sobre isso sobre assim. Mas ele vai ele. Umuni afilha na vai ele. Sentiment nangu eza kuswawana. Kasi wana bisho kuswa eza tena baksa. Te. Yang eza na fuga mtaka kuswa. Yang ba ukaranga. Mina kozira kandi na kangisaka. Bamundala bakoti. Sana masoro na libele bi. Kandi kuntala. Nali pondeke na chena domaine que ngai na bi zo traiter na faiblesse, na impuissance sexuelle. Et nazo na batu ba indi na oteka. Okay. Ko bino problème ya mi. Banjete kata ya mangi kauka. Yo kate yo buka ka banjete nyonso. Okuta ni ndita dipera. Essentiel kana dinsana kata mai mo na cheki sa sengras. Absolument. Donc parce que vous savez maneno. C'est quoi pour Cameroun c'est oui, d'accord. Les kills. Quand l'on dit que c'est sur Simbia ou même Simbia ou c'est la mort. Et puis, là on est quand même quoi Dani papa. Tout ça dans la voisine on gagne. Parce que ça fait que il y a prison. Ah. Bon, quand tu vas ta na banga ya teso que il pas comme ça gaite. Avec na zone prison là. Ils ont un macal. Ivelanga. Umbali mumbali ya mama Landry. Mais nous ça peut pas comme il y a mon bébé na prison. Isso que eu minha mana banga retour te. Mano como já foi Paris. Daí je vais. Como on a été travailler na licence. Ça n'est plus dans que ça peut pas voir de la. On a fait licence il y a Colo Paris. Bon, adresse sur le retour. Bon. Sauter. Tu n'as pas dit. Mère a de le swing Suède. Abengi mobali na ye fille na ngai kode bongei bazongani omoni peto azala na Irlande Ciara Percy 3 fois beauté ya Nzambe autrement dit Tibi la soko Irlande Ciara Percy atindi lieu tenangete masamba nani Mayo bengai Quand ça va, ou quand on va changer au bout de la nuit. Boss Musa Gilson, oya mama Falon. Kende kotika bana na hapo, mwa yaza ka resident na Brazil. Okay. Hake kotika bana na Canada, aza deja na Rwanda na Angola. Abisema bino. Soki Prince Songa uti Kenya ye. Après songa huyo sasa minoteli na Bukavu. Okay. Kwa mtu tozo kudia kufia Barwande. Mwedia sala bina minoteli. Prince Songa. Faka wewe kolo to kima. Faka wewe kolo to kima yo. Tosa mbongo malamu bodo kima. Continuez kotanga mbongo. Tanga mbongo. Tanga mbongo. Ya nini? Ya serke. Papa, na évité au juste c'est là. Papa, excusez, hein. Vous avez ok, merci. Nazobenga la police, comme ça. Bah, il y a beaucoup de gens parce que là, c'est comme si je me comme côté rata pas mon anga. Papa, comment ça comment ça t'a ndako? Ça va, nazobenga la police. On va voir ta mort, bah qui nous l'accepte dans la police comme ça. Bon, bah ceux qui vous avez ta mort. Bande kokosani siko yonde faut compter les bango. Papa, oui, nazo comprendre yoti.
na kiti oza papa mokolo yebisanga nani bien coupe ni bozo sala na lupango na oza expérience moni bambongi moni makuta moni Zaï moni nani nouveau Zaï papa nalobi loba na nga vérité commerce ni nozo sala bon boss to bon yebisanga c'est tout batekela nga ba plan na libera bangola ba plan ngana za matière précise matière ni nani ngwa ke ba matière précise Congo pour les gens bilanga na mboka ngwa ko soka ba ozo skola ngana détaillant ya bambu ngo ba dépositaire grossiste ama gross siko bakomwa morgue utu wapi naza mobali malgré naza patron na ye parce que je voyais pas yo comme femme je le comme fana on nga to fourni yo Congo papa ibo sekisa ngai te ono nakata papa banga so na yebi na zwi bino bomi ofunguni ngai matière nini obino bopesa ngo epesa ah mo fana nyeko bino mama grosso boko so na ba détailler ah ça va beaucoup merci merci bien papa naza mwana na yo vous comprenez tout cela non entre papa na mwana lozisha tika la lozisi ya muna boy mafiate la tika mafiosi omona moyi oyo liboso soki eloki dali fongola mwana yeba longola no ki patron na to sola biso mali na entre papa na mwana longola no ki patron simbate patron simbate tika la kana poisson sembla position ni abatela. Montana, il faut savoir que le pourquoi d'abord moi si à la linda. Allez. Pourquoi elle est dans côté? Mais elle a été agressée. Ba beti awa ba seli ba kosa la pana ye. Mona bato. Hein? Mama za kuna kati. Na ndako kuna. Sina tune kaka ba azolela. O mo sina yo. Ako sina kama kambo. Na kota na shambo na ye. Ah Montana azolela ndenge mona mukazolela. Azolela kuna nduka mona moke. Mais c'est quoi ça finalement juste? Là vraiment. Hein? J'ai passé la nuit seul. Et cette nuit était très très longue. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il cherche? Et pas mon abatou Tania. Mais tout sauf ça, moi je ne peux pas mettre le bloc en Nengiana. C'est moi seul. On a ça susceptible de la décision à cause de moi qui n'a pas la banque pour des raisons évidentes. Montana, mais d'abord l'on l'a trouvé. Il faut savoir dans de tels problèmes, il ne faut pas toujours avoir l'habitude de condamner famille. Na on peut ce exemple moi que moi si à Kala Azalaka mes familles à Kala Azalate. Moi j'ai comme l'impression que c'est ta femme qui est mauvaise. Parce qu'en réalité ceux qui va agresser pas maman Bokilo. Avant ya kotika toi na yo pozonge pas na bino. Il faut d'abord appeler ton nom. Qui peut accepter en plein 21e siècle oyo obala moi si na yo. Talaka va procéder à mariage actuellement ici dans notre pays pour se marier pour réaliser ma cambouana nyonso et coûter bah 10 000 $. Et tu as fait ça. Tu as fait ça. C'est quoi ya boé ozobo tate maman Bokilo alobate. Ils n'ont pas droit ya ko benganaye. Ils n'ont pas ces droits là. Il me dérange trop, il me dérange trop. Il me dérange trop ce monsieur. Qui est celui-là? Ce n'est pas ce monsieur-là, je croyais que... Alors, moi j'ai fait appel à Linda, comme maman ne veut pas m'expliquer, elle a connu tout ce qui s'est passé. Parce qu'elle aussi était là. Non, Montana, il ne faut pas avoir l'habitude de condamner toujours la famille. Moi, si nayo à mon humble vie, Azamabe. Et puis, si vous constatez, depuis que ta maman elle est ici, au moment que l'humeur est changé totalement. Elle est devenue amère. Si c'était moi à ta place, voilà. Quand on parle de diablesse, on voit ça qui approche. Juste là. Bon. Bonjour. Moi, je veux savoir la raison pour laquelle. Pour vous allez que vous soyez sûr. Vous avez ça monté. Vous avez allé, vous avez allé. Vous avez cadré, vous avez allé. Vous allez qui fait. Vous pensez que vous avez cadré, vous avez cadré, vous bien. Mais vous êtes parvenu quand il y a un landa qu'on a gagné. Bon massacre moi si nangai, bon bêtier, bon c'est tout bon c'est bon ça n'y aller. Azumi pas la bango. Viens bi sanga ni le kai a. Yo on zo binga mbang. Moi si na yo, alba na maman qui est, maman zola na chambre. Est-ce que c'est normal? Moi si na yo.
azofinga mama abotinda aboti sans monter na cadre moi sinon ba finga mama bengana ki était mama bangondi mutazo ki akena yi maman bengana ki mais oui pas comme une insécurité yango ba kende na ye sans chat tania tena finga depuis tena finga raté na miss na ngai aza pour le finga raté buti yoko tena makamo finga raté zala rappel limite donc toi tu l'as mis la main sur ma femme ça pour la monter tala biso tala pe moi sinon pourquoi le côté la ka moi sinon s'il te plaît il faut pas agresser Linda tout ce qu'on a eu à parler avant Linda n'a évité ce naza prophète de malheur ou bien de bonheur voilà Linda témoigne en haut moi si na yo aza mutema mabe et je vais te dire une chose na muno mboka na biso balobi boy di badudu diachula qui dit badudu mena pusuto c'est-à-dire mukolokolia ligorodo eza mukolote oyobi mama kwanza sois un homme. Bon, vraiment Zanda. Bon, Moutana, franchement, moi je suis déjà en train de partir. Bon, ça va, on fera ceci. Faut que tu commences à so moi si Aza c'est comme au lieu on me dit maïté. Tu vois ce que ça fait. Là tu peux avoir un peu raison mais sois quand même un homme. Hein. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on a tiré dans ce milieu patron? Oh, papa, on a fait ça pour respect. Faut faire un peu. T'as qu'à patron là aussi qu'à ça que n'a pas. Il y a au fond d'un gars. Au patron n'a pas. Ah, capable au fond d'un gars. Il faut faire un madame. N'est-ce pas comme il veut mais donc on a tas qu'on a dit ah patron ando sokola boya zoli la bi nini ye na kulugele pena na kolekisa dose comme on l'explique à quoi na TV on se te répète bisa o moni biso ba petit nde to zabo to ana ba compte na ba to ça compte ya compte on compte bancaire mayo nani yo comment les arrange pas donc bino ba fanda ka membo ngo simisa ke pati misusu te na simisa amuna ba simisa pa misusu pa iza organisation za bon ba fanda sa be ba kam oza ku fana ni ba ba ko na ninga ka buso mo nda ko so eziki ozo dia yayo Sumbal Pang c'était Sumbal Pang otiki la bana héritage ikoma samba nzamba bileli na Suisse akendaka Suisse wana kuna kopo est-ce que ni ba zo yino ba oui Voilà, on compte moi ok. Ah maman c'est moi mal. Ça monter. Ah t'es venu mon temps toi y venu. Oh ça moi ok. Oh. C'est quoi c'est moi ok. Tu pas le défi. Où est-ce ça naté? Est-ce que c'est peut-être? Ah vieux, le système. Boyana. Comment va téléma? Vieux, tu le système pour vieux. Na ta yo vieux, tu fond mamat. Nante, na yo fond. Ngana yé pas na yo na pe bon. La bana yo bon nani ubo sana wana. C'est ça la bana yo ka vieux. Vieux, moi ngane na we. Na moi ok te. Matique vieux, tu n'as pas de vierge ni ngana bo. A chaste. Est-ce qu'on a bien de ce qu'on a pas bana mkiwa kwa takata. Na mo ke na mukolo onti matetala mo na mbe. Yo. Na mukolo. Démon. Oh. Obi misamo ke be po nini? Tadi mtangozo yana hii. Vieux talanga. Omoni boko na bino tasiko. Ça ça peut Nina. Moi ça ça ka bondo tika na bloko pour ba to aboy ba ya kanga bien. Oh il se bat quand même. Vieux. Non tika ni question bon c'est moi ya boy vraiment. Vieux. Tu n'as gagné le boulot TV. Mais le voilà va venir lui place avant. Ya. Ouais. Yo mo papa, mo ni tala. Oh vieux. On vit dans la simana yé. Yo na vivre na sima pecho ba la. C'est on va gagner la boulouté na tuni la côté. Oh, c'est qu'on a
sama nani mona ndenge za boy yo ba komona ba atosa mbongo la yo na somba sama mobile yo somba nini yo somba ai singa yeso na sembelo kwa na ndolelisa basi banoki banga esute yango na yebi batika ngo bena secrétaire o fala ya mystique o bina fala ke o bina fala to yo ko ya UVV o bomboro yo tani o bomboro tanga yo mo ça fait quand tu viens na pesa la abina sala yana biso mutana mbonga pesa nga mbonga ebele mususu na yiba ke pesa nga na mesa ye masanga se bazibe pa yana biso tokena ne na ba ale alingisi ale yana nga sika so pesa nga mbonga oh papa yende mutaso azosana nga boke boka na botinda mutu moko saba ngeno okela saba za detail ya saba boy sima tina ye nozo ngasimo na opesi te nga mna sala ndeni oh what minute ekipatino bino pe bako yo na eba ko na bota tena so te nga na eba ke plasma na ni so wana kan ko samo la tali papa ngoti ba iba ngoyo mona mi yebi te so la cha mi iba yo ndo so le papa muso ve mon petit bala maza azangie na vivre na sima azangie batanga fana na azangie atanga dive au pita lu créer kita TV au pita TV au fond ma TV tala masolo petcho yo ni surtout ta petcho chéri kamba kana le c'est la chose na chose ah boss na mama mundala na ngati c'est bon mundala na mimi azana ngai te mais te boss na ba kuti bino ene ko pa te boss na ba kuti boss na ba unza biscuit bino boss na nga bino wa e kama makana ninga ya mundala ko to silikasi ko akoti na kise na oti o kise na oti ve fond de dia nsoma comment bakanda kana yo tali mabe bonde zona na kuzonse ote o ngo sona nini tasola nini o mundala na aina kise na o kise na bilo so mo mundala sanga isikoyo o so te pombe bonde o ngomele sa contrôler ba ba sola ke bateka do ma pe bango c'est bon ouais mais ça ogoteka ba pilipili yana bisana mbongo ana mbongo ebele muso apesa so mbongo muso akabela biso so teteme na bengo oyo na mesa masanga omwa nde na mesa masanga nani na kamera to so mbongo atininga so la bisana mbongo oni oh comment on siko ende boy comment pas non tala na utina mabula miki basi na ngi wana mabora danger wana kamu na ona ipana la saka mo mukoma kamu na mona wande ezalana on zo tango expliquer hein bali amala fufu yo na boy mutako fane ba ta solo yo pesa yake na asa problème tala sota kosa ni mama chama na muno donc le lemo kuzalaka le lemo kuzalaka ngoya kula ngomo ko chai vie ngomo ko chai na bendi bena sachet na benda bena machilongo eza sachet ke oko tu sachet na ta msusu moi c'est on dit moi mulongo c'est moni eza likambo losambo losambo te ngane mina waseki te pada megamba donc soki naza te ekomi nango chambre froide to ekomi nango fikini obomba nini yango lakisa ngango lakisa nakomprendre te arepa wire komi ato ya fali donc nayebi te papa explique nga naso comprendre yo te donc jusque ti sikoyo boyina lolenge ndeti makoda lotomu nanga aoluka nini otokomelanga libala tominaotosamana ndenge na yakende otosomani nasomela mpe yo te moto nasomela eza yo te oliboma te shema osombi nini papa patron moni pa mezali awa bato bacomprendre ngai te chiraka etono eloko abombi na wana bimisa na eloko ya bombi bimisa eza nini papa eza motolu na ngai papa bobima nango mbala suka nayebisi bino papa loyi mbala suka nayebisi bino
Yoka. Deuxième, tiens, tiens. Tala. Pesa plana Simba. Simba. Ah, bilo ça va marcher na yo fond la bato. Moi tout tindi moi. Papa, na lobi na yo, nga na yo na poko. Nga na yo biso mibale tête à tête. Photo sur la na yo. Bana mukoni mutolo na déjà comment mulaibo. Perfection. Effectivement, vous devez aller pas on ngai. Jésus. Nga na toko da ignore mako. Pas de problème, papa. Na lobi nga na yo na poko biso mibale. Na na poso sur la na. Parce que na mo na makambo flou. Nga na na poko tête à tête. L'état d'âme bazala moi non. Olela karaté. Kana uzokota magabu ya grand scène olela. Taba patron. Oye bakopo. Mero ndoluka yo. Oye choka ke gizengo ya choka kuchama na lorem. Zolo kute telemsanga zolo panda 10 semaines. Uchala lorem moka.